Yebisanga banda comédie banda. Non, ça tourne qui tourne le cas d'Avina App. Ada, non, je ne vois pas. Qui m'a plateau était. Oh, le royaume de Zozo. Bien quoi ma camboué. Oh. Ah non, moi ça n'a pas dengue. Ada, non, Ada. Iya. Malembe. Davina, uta wapi? Je sais pas qu'est-ce que tu as vu. Qui est là? Ada. Calme-toi s'il te plaît. Est-ce que tu peux me s'il te plaît? Ada, je vois pas. Maman a eu un accident. Ada, je vois pas. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Elle s'est réveillée comme ça et ne voit rien. Chérie, je suis là. Mimi. Elle s'est réveillée comme ça, j'étais dans la chambre. Ada, je te jure que je ne vois pas. Je ne vois personne. Je ne vois pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vois pas. David, calme-toi. Mais je te jure que je ne vois pas depuis un moment. Ok, c'est bon, je suis là. Comment ça s'est passé? Chérie, je vois rien. Attends, essaie un peu de me regarder. Je vois rien. Je suis là. Tu me vois? Je vois rien. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as vu. Qu'est-ce que tu as vu? Je sais pas. Seigneur. Yebisanga banda comédie banda. Na joie qui toko avec les bons. Surtout le monde péchant dans la groupe Simba. La génération d'Avina. Autant de Davina nai. Yebisanga bana ba mosinjo esalama. Bana ba théâtre ba sala ba joie ba mosinjo. Na joie qui toko le kwa linda. Yebisanga. Tato ko sana raté. Eh, Davina point. Dans la ligne modèle a su Adamunoko. Aveugle. Tu t'imagines, moi à ta place, je serais devenue folle. La femme que tu aimes. Devenir aveugle. Franchement, je serais devenue folle. C'est pas facile pour moi, tu vois. Je sais. C'est pour ça que je suis là pour toi. Si tu as besoin de parler. Ça me fait très mal. Je sais. Ça me fait très mal, tu vois. Écoute. Arrête. Pourquoi? Eh Linda, oh mutabolingo hein? Makasi. En tout cas, Ma petite sœur a bongo suko conseil numéro copé ça ba. Tant que grande sœur, bateau ba petite sœur au basala ba makambo. il faut comprendre Chacha, Madame Belva soit ka vie réelle, elle dans la scène. Tant na TikTok il y a les qui ba ndongwa. Tant la vérité ni o le ka dans pona ya o ya dans pona le. Et ça passe. Ozomona yango to moni na la boniche. On dirait Madame Belleville quand a commis voyant. Aratakate. Madame Belva ratakate. Asara makambo zomona na miso bato. Mais quand on a tant on lobby que Madame Belleville ratakate inspiré en le moko quand on a to moni analyse moko ya tendresse dibinga et asali analyse concernant fait yo. Madame Belleville Kandi bakenda ki tomona ki bongo présence ya Madame Belleville Kandi Ursule Péchanga Omar Kabongo en tout cas vraiment bazala ki moi et belé mais tomona ki absence ya Sila Bissalo boya ke na fête ya ba banga poison ah boya ke na ba fête ya ba biso mona na fête matanga kuta ya kate bongo fête oh aya ya kate aya ndenge ni aya kate ya banga poison. Oh ya te ba Belleville suko bat bana ba anti poison ba péchanga na ba Omar Kabongo yango moni bango na fête ya ndeko na biso ya grande sœur na biso en tout cas Miss Mongo. Miss Mongo. En tout cas, félicitations Yaya, je suis fière de toi. Pourquoi ici chez Liban? Zambalo là vraiment. Zambalo là
amima o musika apesa o kimia ya na ngai so nevolo Miss Mongo. En tout cas félicitations tala nde baninga babineli tala mutu ashibel baza mukongo makati mutu ashonje baba wani ba mutu Chouana, mutu Chouana, mais des problèmes, on dirait analyse et tendance, c'est à l'écart de mutu Chouana. Bon, mon Isabelle, bon, mais madame, ça m'a yélé. Autant ça m'a aidé. Alors, bien Zaki. Zela. To uti ko bina awa, to uti ko bina bisoni atonini ko. Desa isete oyo. Ngala mongo. Ngala mungala. Ngala ana mongo te. Ozomona biso ta batanzambi ze. Ozomona na muta Congo central. Mais na bina ape match ya mwana. Faut ça zoba, faut ça la réflexion zoba loko tendresse. Yo bela madame Belvi mutakwiti. Aya awa boze na avec Sabino, alango abona anniversaire ne wa lesa batu makila. To mona Belvi. Anniversaire wapi? Oye tendance à lesa batu makila. Makila? Alama biloko acha règle na kati. Bato to balie biloko a tendresse, ba yeba ngo tendance ba cha makila na kati ya biloko na ye. Wana posala ni. Mamba solo. Na ba makamba solo, so ofinga Belvi, alba Belvi moi sa kwiti. Kwiti oya tshaka ya diamba. Kwiti ya cigarette. Bikolo nga bakisi ya tumbaku. Esa mona Belvi na banjela wana. Donc la place mo bakenda ko mela ba masanga, esa mona madame Belvi. Ozomona eza logique muninga nanga bali so nevolo ka bali madame collègue nanga bali fona bina makasi eza mukole sengo atelema zo niyo maloketo tala mwana mwasa zo bina na douceur nyoso oh yo tendance yo mona za lokwa yo na bina kota zo tasa na ko ma papi ba fabi mana tendance kota zo yo moni bel baza monsa soli lokwa yo pardon amorcer kota zo papi ba fabi mana tendance kota zo tasa ba pomba kota zo to ko bina papi ba fumobala tendance kota zo yo mo bel va monsa soni lokwa yo. Bebe monsa soni lokwa yo ta? Moi monsa so bina. No marka na papa na biso marka bonga oloba seche ma oloba ngabi Belvi zo muluba te moso nie maloketo makasi bonde. Monsa so bina na kitoko ni te so bima. Yo tande so kitoko ni zo na moso lokwa ni papa ba wara. Babose ni banda mosque siko. Mozo ko fika tata na se sila makana bakana yo na ngala bomo. Yo finga Belvi mosa kwiti tandase mosa kwiti makasi momeni diamba. So zo me diamba omi yeba sute so na za na mokili o na za vivante to na za mutakufa. Mozo ko finga beta. Atandase baba zoba na oloba no. Foza kana réflexion zoba. Donc pour la bina mutu ashifona zaka muluba. Wana selon ye. Donc pour la bina nini oyo dessin cette fois à Ana Mongo. Non. Ozomona. Pour la bina kaba ntembo ya batete la nini oyo ya basakata fona zaka musakata. Mama luka mokilo batu basarato kende. Pona mokila nzambe na nzamba baye yo. Nanzamba baye. Nanzamba baye. Tala fosa ka ndoki. Mwa mosa batu akatila yo te. Yo kuto senga ye. Ya senga te loko te. Akabelo biloko na biloko anda kwa pesa yo. Akabelo na bilamba voa même na mapapa.
Mais on va na te finga Belleville leta ata 50 fois katanate ba tendresse ba sans valeur au moins $1 et non la valeur parce que katana des sous donc ça vraiment $1 coupé na société oza inutile yo faut que le $1 ba bambango ba lukela ngo forme pour sa valeur tendresse oza $1 coupé ou sans valeur relation au bazakala ngo ya malamu yena madame Belleville Kandi muta ko beb sa relation malamu te na yena Belina Kandi Belleville aza leka ya mode autika leka ya mode mais ya mode na za ki sagite yango omoni mablo musunga lobaka ba $20 ou ba $30 oyo ezo bomaka ba relation ya mode so ka fanda na place so ka leka ke mission te pour na $20 ba proposer qui était accord ba bobaka lobe pour na Belleville OK ozo mona beva lobine lo moko te zaka ke to total ici ba réalité total ici que to ko bisi to ko manquer yo te to lo ka ba coupe modèle ba finga Gino modèle ba finga papa là modèle ba finga ka poser lombe biso to ko manquer te parce que to ta la valeur non to ta na respect na yo OK Ozomona mais le royaume modèle moko sala ki merci pour moko reconnaître que au tout cas qui monte maleki na yo au bon écriture à Belleville ya modèle yebisanga bana bokomana ya lule film bana ki toko bokomi lokala boniche à part qu'on lia fufu na scène yebisanga ya lule azala SB ya komani film bana ki toko ya lule vana mana SB a komi et pâté monde Belleville va senga ba deuxième saison. Ba senga troisième saison éducation. Yebisanga film ni no ya modèle tourna. Ba senga la deuxième saison. Tout ça va semblanter. Ozomona to ka la TVT que na poto profiter na loba lo mo peut-être na mokile mo na na manquer ya modèle. Dolingo bimano donc o bimano ka mutuka na miso bato. Na se Bangladesh mo me pamela samiga balobanga ngona bato banzete. Neti madame Belleville femme mwana mona batu musulu ka banzete oyo lobi to mona kiango awati ya bijou la reine fukami asengi pardon zongi sumaka si la lobi neni te bole bisanga te la to seki poto seka mais lobi chose vraie non yoka tikanga na loba oko moi place na la okedi voilà très bien ozomona to mona ki ya bijou la reine fukami asengi pardon si la lobi ni no limbi sauter oyo bengi nga pula ye et puis ozo ya suna te bosenga nga pardon limbi sauter to sanga ba semblant te ya tant yo choqué ngoza s'attendre nani même le baka il faut avouer ta moitié pardon tant que baza ba sœur ko wana eza nzambe OK oya alimbisa ka bosa na biso bata mokili olimbisa na ko bosa na likambo te na loba no soko choqué ngai baka tala bandenge ninga pe na choqué yo osomona ya modèle ko sala ki atanga la vandi bona tali ya modèle bike parmi ba meilleurs nani ba scénariste Belva zate ba bisa biso loko nino ya modèle tala ba film na kala tourner na ba CD oui tourner ba film ki toko ko ignorer ngote ba techno malewa tokoki ko ignorer ngote ya modèle za valeur za icône siko be écriture na bango ezaki à l'époque très bien oh ezaki be écriture ya à l'époque baba nini antiquité pour le moment toi on a 2000 combien 25 to combien so yebisanga depuis tosuka depuis 2015 kaka si to comme 2016 2025 lelo yebisanga yi film nini ki toko eza na marché de madame Belleville tout ça ba ignorance te maintenant ozomona kuna peta mutu musuzana lobino mutakola mukazate ozamona kwata tikala na mwana kwata teke lamba ozamona ifufu vana na kiti lia fufu ozomona ozoya lule kene kokoma na SB pour valeur na la candidat kokoma te okoma ni totalisa mokili valeur ya Belleville ya tosalaka basambla te tokoyanga na TV te ko clasher non
ya nature na biso te totataka ke belva za valeur boye na tevo belva tieli sila poison baleka nzela moko te madame Belvi nzela sila leka tout le monde na fête ce péché na bikutu na belva tieli nga poison peut-être ça se comprend parce que ba fête ebele ba vanda ka table donc on a Belvi so sila la Belvi ata na fête ya pamba ba vanda ka te na matanga kutu sila ya ka te pa banga poison ye poison za partout abangaka. Madame Belva a tiré poison par rapport à Yanni. Ne va faire des bons autres, moi, au marca bon à l'église habité, va tirer un poison. Tu vas dire, Madame Belvi, tu vas faire une personnalité à mon tour. Ok. On se mona. Madame Belvi, à ça, mon tour, nous boyer. Ce va faire la moto, ma moto, au moins un comportement moto. Comportement moto et reflète à quel longue moto. Très bien. Très bien. Oui, ne ba ba lo ba baza ba génération ba pré-génération moko ndenge mama Teresa loba baza génération na Belvi tozo longa mama Teresa de kingo sembwa mi tozo sila sans maquillage ndenge kingo ekeda ba nzela boy tozo Belvi to mo ekeda naturel mami kolo banani vraiment mami kolo banani toke na molia to senga video oyo mama Teresa bana kolela na molia ba escroquer mbongo ya poto tala ndenga zalaki oza ndoki to nini o se mesurer yo na Belvi o ba ke boza génération moko ki mutema mabe elakisa ke longa mutu yango moni Belvi ozo na génération en génération. Bonne année à tout le monde, bonne année à tous nos abonnés, bonne année na abonnés na Sonia sur ya Active Final Télévision ainsi que batro balingaka mingi mwana suka ya famille Libota. Là je vois Evelyne Duchesse Tunani, Evelyne Duchesse Tunani ya yo mwana mama big salam na yo balobi bongo mama social fanda vraiment na ngwende na yo. Bonne année na ba mama nyonso ya famille Libota, bonne année na la maman chérie mama Claudine Bokatola, mama José Lusadisu ainsi que ba mama nyonso o bolingaka bongo Chacha la Cléopâtre mwana suka ya basoni soni autrement dit IGF. Voilà mesdames et messieurs, aujourd'hui sur mon plateau j'ai pour vous comme invité mwana suka ya famille Libota ndeka na lubaka mwana suka pis mwana suka ezalaka vraiment bongo ouf. Voilà dans la seki elinga kolobake na bongo na kandate. Merci beaucoup à mon vieux Serge Vita les bijoutiers balobi mon vieux bola moileke belé en tout cas vraiment nzamba bombara rayo. Merci beaucoup à mon habilleur chéri pour les Lisumpa que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à ingénieur Yannick Bolunza papa Nanata. Merci beaucoup na maman Julie maman Mokondi babi maman Mokondi en tout cas merci beaucoup maman pour na kotike la bato pour moi eloko ya boye Boufandi et surtout biso oyo babi ki ba journaliste ba rabata des ordres en tout cas eza j'étais vraiment nzamba batela papa nzamba batela yo abatela pe na bana. Merci beaucoup à mon papa héros de l'ombre les boss am ba respect belé en tout cas vraiment nzambe pe kaka abatela yo. Voilà mesdames et messieurs ndeka na banda koloba lelo na ko belela vraiment te ke Montréal na ko belela te ke ena kluzolo na sima caméra zo biso plat d'ensemble na ko belela te ke pams matin nos mamans qui a famille Libota azobiso plat d'ensemble en tout cas on obéle la tête parce que plat d'ensemble ils a déjà wana to les kamalama qu'on a action. Bonjour moi na suka famille Libota Obiki
Nabiki. Vraiment. Nabiki malgré non pour maloboko pour na cathéter donc moi na dévoiler les attenants. Bina ba yagola bandoki so bamoni akosa pe lo mususu po bango ba ekipa place on voter te. Omaka ekoti na musisa comme parle ekoti majabu. Ekoti nini? Majabu. Zanga. Boni bazamo boni ndako. Ah oui, ndako sika kano, ndako sika kitoko donc makambo tout ça va. Okay. Dieu fait grâce par la grâce de Dieu donc ça va en tout cas félicitations à Nadine qui a luta Zambalola pambola yo chacha kotala mutu mo balobi te au foot les mingi. Alors cette fois-ci au foot est sauté. Voilà. Mutu mo basombi lupango na ye. Abizuka ndako de chambre ça. Akotia pe locataire na ye. Azo pe mbongo na ye balobi te il faut vendre. Na Kinshasa. Ah non, bravo ma fille, bravo chérie, bravo Nadine qui a luta Zambalola zone ça ebele. Zambalola vraiment. Obi bato ba finga Nadine qui a luta tenoya. Non, na mona ba manquement to hier à la TikTok, na fait que autre comment ba kabelo na ye ya na loi na za combien de parcelles vraiment. Na Kinshasa na combien? Ozo mona elle okaba mi fini c'est ma force tranquille à l'obaraté. En tout cas merci beaucoup na yemo Poutine de l'écriture avec na Kandi, maman Moro Tarai Goshi. VIP international la reine mère en tout cas belle vie Kandi. Ya musuni, loboka musuni, litama musuni. Tolo musuni. Muta musuni. Bonisha musuni. Kabla abaki suki ya musuni. Belinda Kandi, écriture musuni. Ya ba bébé. Ah, dipine ba charge. Voilà. Yangwana vraiment merci la famille Bota Mobimba et merci na Dongo Lesa Nzamba Versas. Ah, Odette Lesa montre-toi. Merci à toi Yannick Lesa, ya Majos Lesa, ya Richard Lesa, ya Dodo Lesa. Merci la famille Lesa Mobimba. Mifi Lesa Motema ya papi. Et merci à toi Irène qui a luta Motema Richard et merci à toi Nadine qui a luta. Aïe. Je sais qui a luta Karine Zanga, Patricia Branco. Merci à Bibichi Moussamba et pour décoration, Bibichi chacha ye ngai yo. Tango mona bana na yo isala ko ndenge. Ah, maman Bibichi bola moleki ebele maman Bibichi. Bola moleki ebele tango na otala koto maman Nicole Loboko babito bosana te ya mikolo fona zungela ba maman langa surtout maman Nicole Loboko en tout cas pour moi na za reconnaissante. Babi vraiment batu nyonso bozaka na daipen. Espace ezara manque chez Nicole Loboko. En tout cas bokende wana bokota bolia bomela. Bozala vraiment bozara wa obino mombwebi déjà kuna akei mweza kuna surtout yé moko maman Nicole Azali. En tout cas nzamba mona bino maman Bibichi Moussa. Voilà, merci beaucoup à mauvais propre Jean-Paul Kapinga motema maman Nancy, merci à le roi célèbre Christian Ngoma, Pichou du Fon à mignon noble. Ah la maman chérie à moi aussi et maman José Lusadiso, maman Claudine Bokatola, maman Chantal Mukendi et merci beaucoup na maman Nabiso Animo et merci à maman Annie super la maman maman Ewin merci na maman Annie Annie super merci na maman Ewin merci beaucoup na maman Sylvine Jolie ah ya Sylvie t'es dans les bases à Londres merci beaucoup na maman Gina Mabiala. Voilà, merci beaucoup na yo bien Kazala. Vraiment, merci beaucoup na Pamela Matondo, Otozania wa Sanega Amba, Enoch Luzolo, papa na Victoria, Mwana Star, Alimara Bongo, merci na Pierrette. Merci beaucoup. Na Eveline te. Obanga merci beaucoup Eveline ta Chacha. Eveline ta Chacha. Chacha, Eveline. Duchesse Eveline Tounani. Voilà. Eveline. Maman Socha. Chacha va contre elle, on comprend. Mais tu n'as qui vient dans Blaise Mokabité. Il y a tout dire kande wana. Chacha. Merci moi la constaté. Eveline vraiment c'est ma sœur chérie. En tout cas Nzambalo la pambolo Eveline. Azon Saka Ebele Bola qui vraiment
nzambe alongola 20 pa babakuka alongola pa ya gola alongola pa tendresse alongoli 20 pa ya gola 20 pa tendresse 20 pa zuma 30 ans alongoli pa zuma 30 ans alongoli 35 ans et pas Miss Lolo Miss Lolo 15 ans 35 ans n'est pas tendresse sur le baba 35 ans ba 15 ans alongola combien sous pas nani alongola ta 5 ans il y a eu moi que ça le monstre kana il y a comme kokende déjà kokende rapide okende déjà d'ailleurs okende rapide au mona ayo tika borfele belé na borfeli mais mikolo zuma nga monya bongwani ya zuma bongwana zongeli ba film na asa ba film na nga comprendre te tendresse tango yo traiter nga na sila makila yo to benda nga makila alo beni tendresse yebisanga no alobi osila makila ino kiso okoseka te asa prière na ye abi et surtout na Jerry Cobetox akufa Jerry Cobetox olukela ya Jerry liwa poani et puis na suka nga lobi mona asila makila pamba o asila makila pamba mais non franchement asila makila te tendresse obi ya neni bazongisanga makila obi ya neni ninga bakoto pita bazongisanga mai tendresse oluka nini na vie ya bato mama sila matala na odiedo kingo ezoyaka molai okozwa so mwana ote luka vitamine mwana azwa protéine sila mananga tendresse sila mananga yebaka na koya nano yete non na yete au 2025 voilà dans ça déjà na film na biso ya musuni ezabongo na kati ya Belleville TV en tout cas bandeko bino obozuna nu makasi ya koconsulter kotala te bokende bokota botala bopartager bolike botia ngona ba plateforme na bino nyonso ya réseaux sociaux ata na TikTok ata na Instagram ata na ezala suni nyo toka na TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp, na Telegram, voilà. Tia ngo vraiment na ba plateforme nyonso ya réseaux sociaux okozala décider par ce matin problème ni na yo mukolo ya lelo voilà okozala bongo décider bande ko nanga film na biso za déjà wana bino mo bomoni lolenge nini bande ko bien kazanga na film ya o la boniche par nini o yozui et puis likolo na mo tonda sala mabeso ya tourner plateau sera très à l'aise pour nae mais c'est comme toi ba nini akomi nzela mosusu te na kolanda après yo na saleki il faut avouer et à moitié pardonner. Voilà. Donc voilà, c'est la famille, hein, bah vraiment c'est la famille. Et là on est aussi retenu na kati ya la boniche, mais jusque là, to retenir que présence ya madame Belleville Kandi. Na memona été na kati ya film wana. Na sala bino madame Belleville za mutamatala na te. Madame Belleville aza muta matalana te, Madame Belleville aza muta batunisa te, talisa mate. Donc Madame Belleville a tout comme akokoza tout comme akozala te. Madame Belleville a la gloire né na ba mélomane na été. Akabola rappel succès na été na ba terre ba jouer la film. So que ça succès ya Davina, ya Davina. So que ça mama top, ya mama top. So film na muta tombola ngo eza linda. Donc so avant na mita libo ata na jouer, ata na zaté. Mais le meilleur toujours est dans la scène. Voilà. Tala avec Linda nani Davina apoisali. Yebisanga banda comédie banda. Non ça tourna qui tourne le cas Davina ap. Ah non, je ne vois pas. Ah, le plateau était où le royaume de zo. Bien quoi makambo. Oh. Ah non, moi ça na zandenge. Ada. Malembe. Davina, où t'as wapi? Qui es-tu, Davina? Là-bas chez toi, ça cata. Il y a une banda comédie banda. On joue qui toque avec les bons. Tout le monde pêche dans la groupe Simba. La génération Davina. Autant de Davina n'a. Yebi sangai. Bana ba mosinjo esalama. Bana ba mo
ba théâtre basala ba joa ba mosinzo na jouer kitoko lokwa Linda yebisanga tato kosanaka te devina poa tala Linda modèle a sui ada munoko Linda wa mutabolingo makasi en tout cas ba petite sœur a bongo siko conseil numéro kopesa bango tant que grande sœur bato ba petite sœur o basala ba makambo il faut comprendre Chacha madame Belva zwaka vie réelle aye nango na scène tala na TikTok yela leki ne ba ndongwa tala ba vérité nini o leka ye nango pona ya o ya ye nango pona leki ça passe ozomona yango tomoni na boniche on dirait madame Belvi Kanza komi voyant arataka te madame Belva arataka te asalaka makambo ezomona na miso ya bato mais koto kuna ntango olobi ke madame Belvi arataka te inspiré nga lelo moko koto kuna tomoni analyse moko ya tendresse dibinga aye asali analyse concernant feti oyo madame Belvi Kandi bakendaki tomonaki bongo présence ya madame Belvi Kandi Ursule Peshanga Omar Kabongo en tout cas vraiment bazalaki moi ebele mais tomonaki absence ya Sila Bisalo boyakenda bafeti ya bayebanga poison oyakenda bafeti ya bato biso mone na feti matanga kuta yaka te bongo feti ayeyaka te oya ndenge nini ayaka te yebanga poison oya te babelvi suko bato bana bango banti poison bapeshanga na Omar Kabongo yango moni bango na feti ya ndeko na biso ya grande sœur na biso en tout cas Miss Mongo en tout cas félicitations Yaya, je suis fière de toi pourquoi ici chez Liba Nzambalola vraiment Nzambalola amima musika apesa okimia ya na ngai so nevolo ko Miss Mongo en tout cas félicitations tala ne baninga babineli tala mutu ashibel baza mukongo makati mutu ashonje baba wani ba mutu ashiwana memi nde ba problème on dirait analyse ya tendance ezalaka na mutu ashiwana bobo moni zela bana bobo alobiki madame sa mayele autant ça m'a aidé alobiki zaki zela to uti ko bina awa to uti ko bina biso ni atonini ko desa sete oyo ngala mongo ngala mungala ngala ana mongo te ozomona biso ta batanzambi ze ozomona na muta Congo central mais na bina pe match ya mwana fosa zoba fosa osa réflexion zoba lokwa tendresse yo bela madame Belvi mutakwiti aya awa bozela la sabino alango abona anniversaire o alesa batu makila to mona Belvi anniversaire wapi o yeta na salesa batu makila alama biloko acha règle na kati bato to balie biloko tendresse ba yeba ngo tendresse ba docha makila na kati ya biloko na ye wana posa na ba makambo solo so ofinga Belvi alba Belvi moi sa kwiti kwiti o ya tshaka ya diamba kwiti ya cigarette nikolo nga bakisi ya tumbaku esa mona Belvi na banjela wana to pa place mo bakenda ko mela ba masanga esa mona madame Belvi ozomona eza logique muninga na nga bali so nevoloka bali madame collègue na nga bali fona bina makasi eza mukole sengo atelema azonioma loketo tala mwana mwasi azobina na douceur nyonso yo tendresse yo mona aza lokola yo na bina kota zo tasa bakoma papi bafabima na tendresse kota zo yo moni Belva aza mosa soli lokola yo kota zo papi bafabima na tendresse kota zo tasa bapomba kota zo tokobina papi bafu mobala tendresse kota zo yo moni Belva mosa soni lokola yo Belva mosa soni lokola yo te moi ça so bina no marka na papa na biso marka bonga lo ba seje ma lo ba ngwa Belvi so mulu ba te boso nie maloketo makasi bondeli moi ça so bina na kitoko ni to so bima yo tanda so kitoko ni zo na ngo so kwa ni papa ba wara babosa ni banda mosquée c'est moi je ko tata na se sila makana ba kana yo na ngala bomo oyo finga Belvi mosa kwiti tandasi mosa kwiti makasi momene diamba so ozomena diamba omi yeba su te so naza na mokili oyo naza vivante to naza moto akufa mozo ofinga beta atandasi ma bazoba na oloba no fozaka na réflexion zoba donc mpona bina mutu ashifona azalaka moluba
Wana selon ye. Donc pona bina nini oyo 207 francs ana mongo. Non. Ozomona. Pona bina ka banzembo ya batete la nini oyo ya basakata fona zaka musakata. Mama luka mokilo batu basakato kende. Pona mokila nzambe na nzamba baye yo. Nanzamba baye. Nanzamba baye. Tala fosa ka ndoki. Mwa sa batu akatila yo te. Yo kuto senga ye. Ya senga te loko te. Akabelo biloko na biloko ndako apesa yo. Akabelo na bilamba voa même na mapapa. Mais on va la te finga belle va leta ata 50 fois katanate ba tendresse ba 100 valeur au moins $1 et non la valeur parce que katana des sous donc ça vraiment $1 coupé na société oza inutile yo faut que le $1 ba bambango ba lukela ngo forme pour sa valeur tendresse oza $1 coupé ou 100 valeur. Voilà, te retenir que ya mwana donc tout ça na émission na biso tozo ke bongo molo lentement et sereinement avec moi na suka ya famille Libota wa bengami na kombo ya Bianca Zanga tozo ke bongo molo to mona ki ya modé ya ki aleka ki na émission basalela ki yango ba analyse mais na kotala boy ya modé ko zonga lisusu alobi ke ye atikala ko critiquer madame Belvi candidate a critiquer ki epete ezaka kande ba journaliste misusu bayebi ko sala analyste ba talipe émission te je m'excuse et puis ye ko sala ba analyse moko o ezala raté nyonso wana kaka pour ba bebisa réputation soit relation o bazakala ngo ya malamu yena madame Belvi Kandi muta ko bebisa relation malamu te ya yena Belina Kandi Belvi aza leka ya modé autika leka ya modé mais ya modé nazaki sagité yango omoni ba blo musunga lobaka ba $20 ou ba $30 oyo ezobomaka ba relation ya modé soka vanda ina place soka leka ke mission te pour na $20 ba proposer qui était accord ba bobaka lobe pour na Belvi te ozomona Belvi lobine lo moko te zaka ke to total ici ba réalité total ici que bisi toko manke yo te to loka baba coupe modèle ba finga Gino modèle ba finga papa Alain modèle ba finga ka poser lombe bisi toko ko manke yo te parce que to la valeur non to na respect na yo ozomona mais loko ya modèle moko asala ki merci pour moko reconnaître que au tout cas ki motema leki na yo obo écriture à Belvi ya modèle yebisanga bana bokomana ya lule film bana ki toko bokomi lokala boniche à part ko lia fufu na scène yebisanga ya lula zala SB akomani film ena kitoko ya lula vana mana SB akomi et pâté monde Belvi basenga ba deuxième saison basenga troisième saison éducation yebisanga film ena no ya moda tourna basenga yango deuxième saison tout ça ba semblant te ozomona to ka na TVT que na poto profiter na loba lo mo peut-être mokile mo na ngana manquer ya modé non te baranini oyo loba na TV na olinga na loba nini je m'excuse mutu na olinga na lobela to sanga ndenge nini peut-être ça bola mobo ya salanga peut-être ça bola mobo ngana sala e molingo même saka bola mwana bongo do lingo obima no donc obima no ka mutu kana miso bato na se pena dash mo be pamela samiga baloba ngana mona bato banzete neti madame Belvi femme wana mona bato misolo ka banzete oyo lobi to mona kiango awati ya bijou la reine a fukami asengi pardon si la lobi neni te bole bisanga te la to seki poto seka mais quelque chose vrai non yoka tikanga na loba oko moi place na la okedi voilà très bien ozomona to mona ki ya bijou la reine a fukami asengi pardon si la lobi ni no limbi sauter oyo bengi nga pula ye et puis ozo ya sous la tv osenga nga pardon limbi sauter tout ça va semblant te ya quand yo choqué on va s'attendre à nani mais bah le baka il faut t'avouer ta moitié pardon tant que baza ba sœur ko wana eza nzambe oya alimbisa ka bosa na biso bata mokili olimbisa na ko bosa likambo te na loba no soko choqué ngai baka atala bandenge ninga pe na choqué yo
osomona ya modèle ko sala ki atanga la vandi bona tali ya modèle bike parmi ba meilleurs nani ba scénariste Belva zate ba bisa biso loko nino ya modèle tala ba film na kala tourner na ba CD oui tourner ba film ki to ko ignorant ngote ba techno malewa tokoki ko ignorant ngote ya modèle za valeur za icône siko be critique na bango ezaki à l'époque très bien oh ezaki be critique ya à l'époque Baba nini antiquité. Pour le moment, tu en as 2000 combien 25 depuis 2015 kaka. Si tu comme 2016 2025 lelo. Yebisangai. Film ni na ki toko eza na marché de kia Madame Belleville. Tout ça ba ignorance té. Mais tant ozomona kuna peta mutakola mukazate ozamona kwata tikala na mwana kwata teke lamba ozamona ifufu vana na kiti lia fufu ozomona ozoya lule kene kokoma na SB pour valeur on la candidat kokomate okomani totalisa mokili valeur ya Belleville ya tosalaka basambla te tokoyanga na te pete ko clasher non ya na tire na biso te totataka ke Belleville aza valeur boye na te vo Belleville atieli si la poison baleka nzela moko te Madame Belleville nzela si la leka tout le monde a fait it ce péché na bikutu non Belleville atieli nga poison peut-être ça se comprend parce que ba fête ebele ba vanda ka table moko na Belleville so si la Belleville atana fête ya pamba ba vanda ka te na matanga kutu sila yaka te pa banga poison ye poison za partout abangaka so Madame Belleville a des poison par rapport ya nini nde ba fane bongo to moni siko o maka bonga aleki habité ba tiele nga poison to bani Madame Belleville boti ko saka na personnalité mutu OK ozo mona Madame Belleville aza mutu moko boye se va fongola motema mutu au mona comportement mutu et refléter que longia mutu OK très bien ozo mona oui nde ba lobaka baza ba génération ba pré génération moko ndenge Mama Teresa loba baza génération na Belleville tozo longia Mama Teresa nde kingo sembo ami tozo sila sans maquillage ndenge kingo ekeda ba nzela boy tozo Belleville to mona ekeda naturel mami kolo banani vraiment mami kolo banani toke na molia tosenga video oyo Mama Teresa banaye kolela na molia ba escroquer mbongo ya poto tala ndenge azalaki oza ndoki to nini ose mesure yo na Belleville oyo bake boza génération moko kimutema mabe elakisaka elongi ya mutu yango moni Belleville ozonga génération okotie age nyonso loso Belleville abi atourne scène aza mwana classe ya classe abuka na mwana classe azala mwana classe kozwa ye tete tie mwana classe bitumo mezako tokobunda na nzoto te tokobunda na écriture ozomona bino bozoya bolinga boyela Belleville bitumba moko boye ezanga ta mutuna makulu mais moi mutu azoniema bino bakati banda atina kinga kati. Mais quand on appelle Tomoni awa sortie médiatique il y a ndeko na biso awa Dacosta na tunano qu'est-ce qui se passe ni sukuna na mona ki kuna jina bon to sena mamba Dacosta paratest oya nango parce que to ke le moi molo likamuni sukuna ndeko na biso Charlie Nongina Justine Mata ni video za likamba ya nani ke azali kamende nini na yebiso akokomisa te akomisa vie de loin te ni lolo moi nani Justine Mata tu sais dans la vie il faut être sage hein? Voilà la vie eza lokola te ke lokola mwasi ya Dacosta ukabona na mobile no po na ba legendi OK oleki na batiki to okomosala ba nzembo ba jeton okomosala ba nini nalembi na bobombanda o nale okomi kobwaka ba jeton na ba nzembo okomosala na ba TikTok fozala mwasi mo boza femme sensée. OK Pour même aussi Bible lobi yango femme sage bâtit sa maison. OK ozomona Justine ayaka a clasher sur vie de loin apresenta biso na mobali kutu na nini oda na nini ba TikTok ozomona na video la zone la Justine te
Vidéo là pas yebi makamba mabe ya Justine makasi. Aya nango te poani. Aonora moi sine ba osa ba vidéo na ba propos ba yaka makamba vibrator. Na ba propos bimaka Justine mata lesbienne. Il vidéo là na bloqué ani tout. Tellement zaka mobali ya mobali mana baloba nini nango. Pour ma baloba femme sage bâtit sa maison. Bon baloba homme sage sous. Bâtit sa maison parce que vidéo zaka mayele. Atali ça mokili ke makambani tout o boloba pona moi sinanga. Elle est toujours ma femme. OK. Artika toujours moi sinanga. Ozomona. Ne sali ke lelo peut-être ya mususu na ba circonstances et sali ke lelo baza musika. Mais vidéo a gardé toujours la personnalité nae. A gardé toujours silence nae. A gardé toujours la maîtrise moko peut-être na makamfu Justine mata asala kiye akoka ko nini. Komisa pe mabe parce qu'azaki déjà na moment malade ya mbasu. Yo zo sala be mi so clasher sur yo ya ba mi balo sala bo na moment pas si créer déranger asa ya ko diminuer et le lonza basali grâce et na poto na ko na sepe na nga proposer na manike de bala ah bien kawaneze na ka ba comédie na ba ne be la ki na comédie mais comme na ngata ya solo parce que peut-être ya mususu amba ne kendele kuna R9 nenga za bongo en tout cas félicitations na R9 parce que vraiment niki a lobby mobala mukie azala raté. OK. Mobali so kaza mobali alingi mwasi na ye atali saka mwasi na ye. R9 abano ko se droguer te. A se droga pour zo pekisa mwasi zo kata bisa ba biso na toto za couple ya ba drogueur. Ozomona atalisi manike makambo ozo sala bonabo lelo tala grande sœur na biso Manique de John ndinga komi to lo wala poto azongi bonbon ba lèvre sensuelle na lo ba vraiment monani skriwe bisanga mobali loko R9 Manique boye omona ayebi ke mosi na nga za journaliste ona ya kopa mosi na ngai ya musala ya loka papa na biso video ayebi ke te mosi na nga te kablama na TikTok ya vine ata bato balobi ba les ondi na oyoka te yango te ezangaki basa bandeko na biso wana mosa dakosa so ba prédoté pa mobali mususu oye nango obandi kosala yango ba matala na pesa dakosa ni ta pe na TikTok dakosa pe ndenga ko swa munoko mino a ko swa mwasi na ya ta kitoko yo kanti lo so guerre ezali vraiment na terre ba place moi la terre ba bilamba lenga siko zana ba lo guerre ekoti lo guerre ekoti na mboka dakosa na munene wana akima nende metale lo kwa zui facile à porter. Non, le guerre se côté et ini ndenge ini na mboka kuna bakuta ba Canada ba États-Unis libange bimisi moto zikisi banda ko ya banani ya ba Jennifer Lopez ndako soki ya 25 na Miami banda ko ndenge pe tozo yoka ba prix ya banda ku ya en tout cas nzamba sala ngangolunga pe nazo mabota bongo na somba ndako amen nzambe sala ngangolo tokomo kuma na biso na zomona totala shiko kokate mizete misaki toko shasha totala ndeti na tokomi na soka te na tokomi tozo siko ndeti mwasa da kosa o guerre kimi akima ndeni ozanga ndingo kima na yo mona mwanga tonton baboyi mombale mais oya zina kota na fasta chena mukongo akima ne mbangu mama toke ndiko lemba te toko koma zo kima ne mbangu toko makasi yo zimo bali silama pourquoi bolingi ba fina bino ko na ba réseaux sociaux yo yeba na été muta pesa mo gazi za da costa oyeba na place ni oyeba na été da costa muta façonner yo Justine m'a à comprendre que le vidéo là ça valait liboso na ye so ka lena maman livre c'est ni grâce à vidéo loin ce qui a valé na ba konza minene bo c'est grâce à vidéo loin le loi silami en tout cas ba Justine ba bas to ko mettre na maboko pour comprendre ba Justine m'a ba bas o le to ko ko lo ka ta ba fierté na bango parce que a manque ka vidéo loin na finga mobile mais le là comprendre que le so na za le lobo eza pour la mobile na ngana tout ça va semblanter yaya tout ça va semblanter chacha personnalité muté personnalité muté yo ko tout kanga pour senga pardon
ofinga nga pula ye olobanga na soso de bomokodo limbe sote mais kote kuna pe likambo nde nalingai naloba yango oyo kote kuna tomoni sortie médiatique ya Dacosta amour alobi ke moto azotinda Dacosta aya koloba bongo na baémission eza Ursule Péchanga parce que alingasenga yebisanga nanu osomona pedeni ya makolo nzange tala na matanga ya obe minoko ba ko na TV obi ba makelele oyo ba ko tshaka ngona ba TV ba makelele o ba tshaka o bango wana osomona ba ko tshaka ba makelele o mingi na TV eloko nini ya kitoko mura lataka ta eloko alata na matanga chemise moko bo enjuluka chemise mo apembe ezoyeba na te soki eza chemise ya ndenge nini chemise enjuluka jili ya ngai aye nango na matanga sege mignon mais oyela te bafingi isi Péchanga kende osombelamba na poto tokende wapi tosala basabla te jili ya ngai chemise ya so ya molunge pantalon dongi makolo esalika enzange bo yebisanga pedeni enzange Péchanga otinda Dacosta osenga sila pardon sila nai na mboko basenga ke pardon sila asala nini monima nini na sika na komba ya sila totika osala babiloko moko bo Péchanga matinda Dacosta yango Dacosta mwa mke Péchanga osimele fibu leka na te bamoka bana eloko osala te omona kata émission ya musique ya Kofi ya fallu ezoya. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici qu'on va prendre fin de notre tranche d'aujourd'hui. Vraiment, bisona bino to silani awa na mkolo ya lelo o etikali to ko lobela yango vraiment na émission mususu. Voilà, bien ka zanga to ko na episode déjà na suka ba. Batu ba retenir une émission kaka boye que nani o tendresse azama yele te ozala zoba. Zoba kotika la zoba yango moni président Fally pour ba zoba kata na famille mobimba. Donc yango moni ezolanda mama kuna yebe ko komate. Bana bayebi ko komate baza mayele te donc kata bazoba na famille na bango mobimba po bazo mériter te ko za na réseaux sociaux. En tout cas batu ba retenir que Belvi Kandi aza Poutine otika toujours Poutine et critique musuni Belinda Kandi ekitira ba bébé ya musuni donc biso tokana mama misuni nzambe na ngai mabote na ngai na vie na ngai propre Jean-Paul Kapinga motema mama na si mauvais propre titre de Dacosta babi Blaise Mokabi ya moto bon frère bata jogo to tanga kombo kuta jogo na biso mboka te po bino bokene kuna bokeko ko luka en tout cas respect na mama femme batu moi ça batu ya mauvais propre Blaise Mokabi no tanga kombo te po bo ami yibi bo yibaka batu relation bato. Merci beaucoup la duchesse Evelyne Tunani vraiment bola moleki balongola lisusu zela balongola susu 10 ans et pas Irano 15 ans et pas Bolokoko balongoli lisusu et pas Priska balongoli 5 ans bazui 5 ans lisusu et pas Clark babaki c'est nani. Voilà, merci beaucoup. Merci.